Breaking news, bah, Sangwa Congo, na banda Kunabino, et Zali Bongo, spécialité, il y a Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora, pasteur Oyo, Ayaka Koyib, Sabino, Makamuni, Ozoïka na Congo. Alors, les autres, Zali Bongo, on a retour de la semaine, les Zali émission, tu es la Rabino chaque samedi, que le Rabino, qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine. Alors, pendant la semaine, et donc, Makasi, et les gars qui ont une photo, na Simananga, yango oyo ezali bongo Paul Kagame les criminels bayambi na Paris entouré na ba PDG ya ba Facebook PDG ya ba société nyonso ya minene ya monde na Mark Wittenberg oyo azali bongo mokolo ba compagnie ya Facebook et puis ba oyo basalaka ba eBay ba compagnie nyonso tout électro oyo esalaka ba ordinateur mituka biloko nyonso surtout wana bayaki koyamba ye parce que selon magie na bango Paul Kagame na Rwanda baza ba premier exportateur baza ko importateur ya coltan et pourtant na Rwanda bazala ata na coltan te nyonso surtout wana elakisi ke ba botoli biso mabele bazui biloko na biso bazui ba nkita na biso richesse na biso ba komi ko sakana nango pe lisusu kaka na Rwanda wana na Paris wana bayaki kolobela ndenge nini bakokomisa Rwanda mboka monene ndenge nini bakosala promotion ya Rwanda même équipe ya Arsenal ekomi kosala publicité ya Rwanda c'est-à-dire bato nyonso surtout ba congolais nyonso surtout bokomisaka Arsenal ezali mawami bobima na kati ya Arsenal parce que na ba Varese na bango bakomi visiter le Rwanda bilongo bozomona donc Arsenal normalement biso bana Londres awa il faut tout ça la piquer mon équipe Arsenal tout s'organiser tout bengani ba congolais partout en Angleterre tout que ça la piquer liboso ya équipe Arsenal parce que ba comme ko supporter ba criminel rwandais au bazo bomana Congo. Comment se fait-il mbongo wa Congo mbongo makila Kagame azwa ngwa cotiser en équipe ya Arsenal pour ça la promotion ya Rwanda au bazo boma oyo baza ko sala ba criminel Congo. Donc, ce qu'on a congolais, on a partout dans le monde aussi pour Arsenal, Bimaka, parce que comme les criminels, Oyo, Bazali Bongo, pour ça la promotion, il y a Rwanda, Négezo pour les congolais. Les sous-sous, qu'on boycotte l'équipe Wana, et ça la propagande, il y a tout les criminels dans Rwanda, puis dans Varese, dans Bamba, comme visiter Rwanda. Donc, je crois dans l'Axibino, en gros, Bozanango, Batebele, dans mon avis, publié dans Facebook, dans Bango, Batebele, Lobeli, Yango, Peli Soussou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine au Mobimba? Félicitations à Bana Mvoulouzi, félicitations à Bana Parisien, félicitations à Combat à Paris, parce que vous démontrez dans le monde entier que vos amis Bali, malgré sécurité, malgré nos sommets, vous Yokisi Kagame Soni, vous humiliez. Félicitations à Moko ya Congolais, Abimaki Libanda pour la manifestation. Na melo kwa kukamwa na Paris, tout ça, na milliers de milliers de Congolais. Ceux qui attaquent 40%, Babimaki Ngezabie, mais tout le monde a 20% de Congolais de Babimaki. Mais par rapport, il y a humiliation Kagame Azwaki na Angleterre, Parisien, Bozo Rapti, da Rolandani, Oyobiso, Kolo combat en Angleterre, tout ça là, parce que Monaki, Obiso Salaki en Angleterre, Bino, Bosali Makasi, Bokomi na niveau, Obiso Salagite. Pour tout le monde place pour Bambi ba makité tout le monde place pour Bambi tout le monde a besoin crier or ba dictateur ko bamba ba makito ba tomate ezaka eloko mo kitoko donc balasima ba manifestation bongo tomate zangate maki zangate pour na kolakisa bango ke biso tout ça ba congolais biso ne ba kolomboka biso ne ba kolo mboka biso ne to ko benga na Kagame. Alors tout le monde awa France tous les géants mondiaux numériques ont été invités par Emmanuel Macron en France. Il y avait des gens comme Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Il y avait les patrons de Samsung, Apple, etc. Comme par hasard, un certain Paul Kagame était aussi invité. Vous savez la raison de sa participation? Justement, non, je vais vous le dire. Justement, lui... c'est lui qui exporte les coltans du Congo dans ses entreprises numériques. Nous savons tous que Samsung, Apple, etc., ils utilisent les coltans du Congo pour créer les smartphones
ordinateurs et plein d'autres objets numériques. Paul Kagame était l'exploitateur de nos coltans. Le Rwanda est donc reconnu comme étant l'exploitateur numéro 1 du coltan dans le monde, alors qu'on n'y trouve pas un seul Rwanda zata coltan mukete na mboka na ye. Donc ezali ko sakana biso. Mais sangwa kitoko et axinine. Sangwa kitoko et ali tomonaki avant kutana sangwa kitoko parce que tout ça na breaking news ça dit ba sango oyo tout les gars qui na semaine tout na week-end oyo tomoni Félix Tshisekedi na criminel juif italien bakei Soriano bakei na États-Unis kokutana na ba parlementaire to na ba lobby ya ba américain. Mais eloko ekamusi biso Félix Tshisekedi ayebi bien que Katumbi n'est pas un Congolais, c'est un criminel. Ba partagea 10 ans pouvoir na Kabila et aza ami ya Kabila zo sala jeu ya politique ya Kabila. Mais moi si na ye azali bongo nyese ya na Kagame, ça dit Tutsi ya Burundi soki ya Rwanda. Alors pour Congolais tout alingi sorry alingi approche mon côté na Moïse Katumbi. Mais il s'entête, il prend le luxe ya besoin Syriano ba qui aux États-Unis pour nous traiter Maramba Congo. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont eu à traiter? Quels sont les contrats ou les accords qu'ils ont signés? Personne n'en parle. Parce que bah écarter bah Congolais et États-Unis, bah écarter bah combattants États-Unis, bah écarter même les bateaux bah landa qui Moïse Katumbi en Afrique du Sud, bah monika bleu, bah mon le remonter mais biso dans la bango aux guerre et là on ça maté pour Moïse Katumbi vous allez jamais président Congo, pour soit comme président Congo, première dame vous allez rwandaise wana ya Tutsi do wana zali baso sakana biso. Lisusu tomoni ke makambo tolobaka lobby monoko biminganga la France surprend Kabila et présente l'Angola, presse l'Angola à agir rapidement. Tomoni était France, Belgique, baso apprécié Angola, président Joao pour le moment azo sa tourner na Angola, azo kene na pays européen, abandaki na Belgique, ok France, je crois que tu Allemagne. Tout justement parce que Ali a envie de soutenir l'offensive diplomatique américaine lancée depuis la semaine passée pour déboulonner M. Joseph Kabila en Europe. Après que Londres et Strasbourg aient lancé l'offensive, Emmanuel Macron, déjà d'accord depuis sa dernière visite à Washington, ne veut pas être en retard de l'éminent vent de changement déjà en voie de souffler en RDC. Pour prouver son intérêt à la collaboration privilégiée qu'il a reçue chez les maniants américains, Emmanuel Macron vient de lancer une offensive française de grande envergure à la Ponce Pilate. Lorsque déjà aux États-Unis, les congressistes et multinationaux américains prennent et initient des résolutions et positions mentionnant clairement cette fois-ci que les US avons bel et bien agir si jamais Joseph Kabila osait se représenter comme il veut le faire. La France, elle, a initié et demande au Conseil de sécurité lundi de se réunir pour débattre du rapport des discussions sensibles que la patronne de la MONUSCO avait eu à Luanda avec João Lourenço, dans lequel la patronne de la MONUSCO affirme et craint que M. Joseph Kabila viole à nouveau la Constitution en organisant les élections dans lesquelles il va se représenter à nouveau en violation de la dite Constitution. Et aussi la difficulté dans laquelle se trouve la MONUSCO suite à la mauvaise gouvernance de Joseph Kabila. Et dans le même rapport, les propositions partenaires de João Lourenço et Leila Zeronji, patronne à la MONUSCO, lui proposant son avis d'annuler la venue à Kinshasa du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de peur que sa mission ne connaisse un fiasco, car Kabila n'attend presque rien de tout ce qu'on leur dit. Alors, binomo bomoni, nangonga oyo, ba français, ba belge, ba allemand, ba anglais, ba américain, ba bandi déjà pour ça la offensif oyo ya kobengana Kabila na pouvoir na ye na Kinshasa. Tomoni président Angola Lorenzo a Kendeki déjà na Belgique, a Kendeki déjà partout pour na kosala ba tourner
pour na koloba ke soki Kabila ameki kosala ba aventure azomeka kosala ke a se représenter les sous la présidentielle il y a 2018 ba pays frontalier à Congo c'est-à-dire SADC et ko agir militairement na RDC ba ko déboulonner ndenge basala ki na Gambie ndenge basala ki un peu partout. Alors si Kabila se présente aux élections, les pays voisins interviendront militairement. Donc Laurence a voyagé na Belgique, na France, na espace Schengen pour na recevoir inscription comment ko bengana ces dictateurs bazo talele date sous que le 25 juillet date ya dépôt ya ba candidature. Ce qui Kabila a sali erreur a qui déposer candidature na ye a commencé le 23 décembre et aux alaka na semaine wana ya juillet. Donc juillet août to aussi na Kabila to parler na souté. Donc ba les siko izana quand il y a biso ba combattant, ba les asiko na quand il y a faux opposition à Congo, ba comprendre que ba donner changer, ba comprendre que Kabila aza sous président Congo Kabila histoire de Silaki et l'autre nous souté za ne bande comment appeler na souka. Peli sous ko na ba congolais que mboka za mboka na biso, ba o bazo teka Congo, ba o bazo travailler na occupation. Ba o nyo surtout ba zali wana pona ko faire glisser Kabila ba ke ba les fêtes ya ko glisser ka mingi soko glisser mingi oko buka na Panzi oko buka na Mukua oko buka na Kingo oko buka na Elongi oko buka na Zolo et ça la passe pe enyonga. Donc ezaki bongo breaking news na biso on dirait qu'il y a mon alema ezaki bongo les messagers de la bonne nouvelle pasteur Salomon pasteur il y a diaspora moko ya bakolomboka moko ya balobelimboka moko ya babundeli Congo bozala fidèle na biso na Rolanda biso na Sentinelle TV 1 YouTube na biso bo partageaka pe bolanda biso na live na biso na Facebook ya pasteur Songo Didier chaque dimanche 16h à 17h aux Arabes na évangile ya mboka na biso 21h à 22h live na Facebook nanga sur pain Jésus-Christ pain de vie. Mardi to Zarabongo na masolo abana poto to pesa ba conseil parce que poto zalimbo ka bana comment ko vivre comment vivre ya famille faut ezala ya couple ko zala comment bana poto ba ko bunda pona ko réussir comment to parla kana nyoso wana jeudi nde to ka ko loba makambo combat éveil patriotique vendredi 21h à 22h ezabon intercession miracle. Puis samedi, ils ont retour de la semaine, c'est-à-dire Makamino surtout et Salamaki na semaine. Alors, nous avons à mon ami, pas mon ami, que Paul Kagame c'est un criminel, Oyo Azoteka, Coltan Congo pour nos bons Rwanda. Erreur mon nazo sala, Okoki ko bongsanda kuna yote na kobomaka ndaka ba voisin. Atoza mutamakasi, atoza mutanengenin, yebage mukolo ezali voisin wana ako se rassembler. Ako sangisa ba force na ye, ako sangisa ba elie na ye, ako yako bunda pe ako botola mboka na ye. Donc biso ba congolais, tozana ennemi munene ezali Paul Kagame, ennemi munene ezali Rouberois, ennemi munene ezali bongo Vital Kamerhe, ennemi munene ezali bongo Moïse Katumbi oyo azosala jia ba Rwandais, ennemi munene ezali opposition congolaise nyonso Eva Bazaiba, Vital Kamerhe Fayulu Moïse Batouana nyo surtout na ba Félix Tshisekedi oyo bazo jouer jeu ya Mindele jeu ya ba Rwandais na place babundela mboka. Alors tomoni biso nyo surtout ndenge ni makambo zo leka bazo linga sikoyo ba pesa mboka na biso Congo na moboko ya mupaya muto un mécanicien atanga taibo komate bazo linga yesiko un abruti aya ko sala ni ko ya ko balkaniser mboka. Mais félicitations à Mai ou à Kutumbu, ceux qui ont Mai Oyo va récupérer ma carrière, il y a hors côté, il y a est, peut bazo continuer au Bunda. Yo Congolais, bima na distraction, yo Congolais, bima na kofinga, bima na kotonga, zoa souci ya mboka. Likambu Oyo etali bisonyo surtout, ceux qui va bengi yo libanda, obima, bima, ceux qui va bengi yo libanda, o sala piqué, ceux qui va bengi yo pour la cotisation. Longola 1 euro, longola 10 euros na yo tia eza pona mboka na yo mboka oyo Congo ezali héritage nzamba apesa ba congolais apesa ba tutite ba otute esenge na biso teto tika bango na mabele na biso talande bazo humilier biso kozwa kolta na biso kopesa ngo na Rwanda et pourtant Rwanda bazata na kolton te nzamba pimela bango bomengo nzamba pimela bango nyonso ba criminel mais tala criminel oyo ya Paul Kagame tala ye wana azali
aza mulai lokola lipungu pungu face na ye lokola lipungu pungu. Alors azo kende ko signer ba contrat na place ya ba congolais. Congolais bana bazo tangate bana bazo la na mabele courant zate na Rwanda bana batanga na ba laptop donc laptop ezali ordinateur portable bana bakendaka na classe bazo lia bana bakendaka na classe bazo pesa ba bourse mais nyonso tu wana na ba richesse à Congo. Alors pour na nyonso sama bongo parce que tout ça un président ou azaki taximen un abouti un soldat ya Rwanda ou a s'infiltra à na Congo pour aboto la power na biso pour sakana biso mais ngonge koki parce que makamunyo surtout za ne bandel pe suka et pe lisusu okomona Kabila a lancé ba mercenaires na ye bazo boma na Goma na Beni na Butembo na Rutshuru na Kivu ba côté na surtout bazo sala désolation na ba désolation okomona plus de 300 km sur otambo lokuta bibembe na bibembe ba bomi ba village ba bomi bana ba bomi ba mama kolongola ba mama na biso bilamba ko violer bango ko pinisa bana na kati ya mabumu. Donc nous surtout ba crime au basali de konanga ba ko futango awana se avant yesoya. Donc ils allaient devoir yo congolais ko protéger mboka na yo, ils allaient devoir yo congolais ko zala sima ba leader ya opposition te mais ya ba leader ya combat, biso ba leader ya combat, tobi na ba discussion, tobi na biloba loba, ngonga yango ekoki to sala guerre ya ko tia misolo, to banda ko boma ba Ruberwa, to banda ko boma ba Kolabo. Bozana France wana na mutuloko la Francis Kalombo o yazo sakana ba congolais mais botika ka yazo tambola Francis Kalombo na Angleterre ako sala makambo azo sala na France te parce que c'est un collabo azo travailler na ba étranger il faut bo lumbeliser mais toujours ka moi botika ekimia azo tambola ndemwana donc ezala ki bongo ba sangwa Congo na mukuse to retour de la semaine André qui a Mungalema avec Didier Forme à l'atakala les messagers de la bonne nouvelle passés de la diaspora. Breaking news! Yes, Nkolo. Bye bye for now.